solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simon Kimbangu esika bozwami kati na mokili mobimba na pesi bino mbote lisusu mbote ya esengo na mokola lelo na ndenge ye moko papa Simon Kimbangu akolingaka pe akobongisaka akomisi biso na mokola lelo soki na kolobaka tango nyonso bana papa Simon Kimbangu na kozongelaka toujours que papa Simon Kimbangu alobaki tous les 4 coins du monde ezali ya ye Simon Kimbangu mwana bakongo yango ngai ndeko papa Lambert makomi mona kati na émission masolo na kolobaka tango nyonso bana ya papa Simon Kimbangu na yango na pesi bino merci na ndenge bondimi kokotisa biso na kati na bandaku na bino po ete boko kolanda lisusu émission na bino boko lingaka mingi émission masolo. Ya solo bana papa Simon Kimbangu masolo na biso na mokola lelo ezali masolo to kolobela masolo kaka obele ya monene ya papa Simon Kimbangu tozali komona kati na mokili mobimba bandeko mingi et puis surtout na Afrique oyo tozali komona na RDC na mboka na biso oyo papa Simon Kimbangu atutelaki tolo alobaki ke ata centimètre moko te ya mabele na biso ya RDC mopaya akozwa yango yango nazali ko belela epai na bino bandeko na ngai na kati na RDC oyo bobima surtout bobima ozana makati na mboka mosusu na pesi bino mbote ngai ndeko na bino papa Lambert makomi mo kati na émission masolo na pesi bino mbote e na bandeko mosusu ndenge bokolobaka tango nyonso tokoyoka bino tokosepelaka Fumu Kimbangu bana Fumu Kimbangu ingeta ngai pe nazongisili bino ya solo bambote mingi ingeta tozali kolanda émission na biso na mokola lelo. Nde na kati na émission na biso ezali ngai ndeko na papa Lambert makwemimo tokomona na sima na caméra ezali obele yemoko sa grandeur papa Edi Zolandonga oyo asimbeli biso caméra na mokola lelo ndenge ezali bomesano na biso na kati na émission masolo pe tokeina tokokende mosika tokomona na sonorisation tomono mafifi ndongala tokeina graphique papa Tony Diangenda toke na coordination ya papa Yoga Sentsumbu nde toke na régie papa Dani Roi Makoko na régie finale tokomona papa Mai Baros bangonde bazali na kobombama bakosalisa biso na sima mpo ete émission na biso na mokola lelo esalama na kimia pe na bolingo na bango kasi na bolinga papa Simon Kimbangu nde na kosenga mbala moko na ndeko na biso papa Edi Zolandonga epai tozali na kati na ndeko na biso oyo ye azali papa révérend oyo to bengisi pote to kwa kosola masolo na biso ya mokola le papa Simon Kimbangu ye azali révérend pasteur kuna na église évangélique yende to yambi na mokola lelo na kati na émission masolo yende to kolobela masolo na biso ya mokola lelo nde na kosenga papa Edi okokendela biso epai ya papa révérend Mbote na papa révérend. Mbote papa Lambert. Vraiment ezali sengo mingi po ete lelo tokwa koyambo na kati na émission masolo na Ratelki Europe. Vraiment to pesi yo merci. Na esengo pe kimia o l'accès pa na biso on dimi vraiment o mikiti si pamba te ezali facilité koza moto monene lokola yo na kati na émission biso bandeko na yo bakimbangiste to bengisi yo pe on dimi oye ezali na biso vraiment esengo yango to pesi yo d'abord merci pe to pesi yo mbote mingi mais pona kokende mbala moko na kati na émission na biso bandeko na so bazali kolanda biso na mokola lelo bayebi ke papa Lambert ayambi mopaya na yo lobi kaka révérend pasteur papa pasteur ya église évangélique et kozale sengo mingi papa pasteur bato bazali kolanda biso bayeba pe yo ozali nani kombo na yo ezali nani okosala kanini pe ozali na kati na lingomba oyo kosambela ezali esika nini po ete bato bazali kolanda biso pe bayeba papa Lambert ayambi nani papa révérend natikeli yo maloba na pesi bino merci ndenge mobengisaki ngai ezali pe esengo soki bandeko bandimi eloko ozali kosala babenge po ya kokabola na bango mai oyo yebi na pesi bino merci mingi merci bato bele bayebi ngai po nazali na bandenge bele ba présentelaka ngai mais liboso ya yambo oyo ebengisi nga lelo awa en tant que papa révérend pasteur Armand Mavinga nali pasteur église évangélique donc ezali lokola mpona bandi mosusu église kimbangisi babengisi pasteur église évangélique ndenge nini wana peut-être tokokota na bozindo ya masolo na biso tokoya koyanola ndenge nini
ngai pe nazali na sangana lem suna bandeko église Kimbangis, mais ngai nazali d'abord pasteur église évangélique. Mais premier élément nazali mutu moko na collé dans une famille ya kondima. O babenga famille croyante, famille moko chrétienne. Donc famille on a collé ezali famille moko exceptionnelle ya amour. Famille monene amour et pas ngana kola. Et na kati ya famille na biso pas ngana kola. Donc basala nzambe bazali belé na famille na biso. Donc famille na biso pas ngana kola ezali kola vraiment na ko bengango famille il y a unité vraiment, il y a image, il y a unité chrétienne en boka na biso. Pour la famille na biso papa zaki mosala nzamba ki pasteur et papa pe na tango wana komba on balaki parmi batu o ya mayela liboso na tanga colonisation balaki pe batu oyo bazali ko réfléchir mingi pour la problème de libération pe dignité ya biso toki ba coloniser et il était tout à fait normal aussi va s'intéresser aussi pe l'église Kimbangis. Alors na famille na biso à part papa et mugalaki pasteur to au moins na famille na biso toki na ba monseigneur babé ba sœur religieuse kana kati ya famille moko la famille tous un pasteur évangélique et na zape na ba les gens sont passés l'église Kimbangis. Mais ceux qui famille na biso to kutani tant to kutanaka eza na ba manifestation nyonso eza kad na losambo okomona te okoyeba même te que ceux qui famille na ceux qui catholique ceux qui sont protestants donc na kati na famille ko mbala moko église écuménique mbala moko ça vraiment donc communion totale na kombo na Yesu Masia. Donc pas na biso soko yemu to ta ngala nga Kimbangis c'était exact ngala nga catholique te exact ngala nga évangélique te exact ngala nga protestant te exact. Donc amour moko complet et donc il y a un premier message dans fona bénir Nzambe ou permettre que na bota na libota ya ndengo wana ya amour ou pas pesi ba sala Nzambe belé pe libota moko ya losambo na pesi merci. Donc na koli pena na lobota ya losambo. Donc ezali donc depuis bota matine kokola na ndenga moko pena mi pesi pena yekola pe boyebi ya mosala Nzambe kaka toujours kate na famille ya boyambi. On fallait na souligner likambo wana et en plus donc on a dit pasteur l'église évangélique donc l'église nationale donc la MT International Ministries et donc dépend donc de un centre international d'évangile à Victoire. Donc ils appellent l'église évangélique. Et à côté de cela, les enseignants, on peut cours, on a université et puis pas une sous, on a écrivain poète Mokomi, bayo bakomara Mikanda. Et on a même que nous avons un livre msuna okoma faut bien sûr papa Simon Kimbangu et ça sur même là le cœur, l'amour, Maria, la maman Sainte Maria. Donc, le livre, c'est bien dans le domaine de comment, même pour le cadre de l'église évangélique, nous avons comme pasteur, comme Mikanda. À côté de cela, nous avons ambassadeur de paix. Ambassadeur de paix parce que nous avons Mubimba pour tout ça là, dialogue de religion. Parce que tout le monde est comme il faut qu'il tuadi. Oh, papa Kimbangu, alubaka kintuadi. Bomoko, katina bolingo. Et c'est important. Pour être koinane zalate ko bumane zalate ya wana pe na tambola rapport auto bengaka ko yokanya ya bana na Nzambe nyonso dialogue de religion na place on a pe na travaka mingi pe na sala ya wana moni même église Kimbangis ce qui ba bengi singa eza conférence de travail papa Simon Kimbangu subabi conférence ko zala ba pesi temp na zanga utinda texte na ngate ce qui ba singa to zan loko moko conférence mon sur maman mwilu est-ce que ko koma na zanga okoma te chaque fois na koma natinda mukanda eza pe ba catholique ndenge mona ndenge tokutana so ba catholique pe ba bengisinga nazanga okokomate l'église évangélique ba bengisa église protestante nazanga okomate pona epike tozali bana tata moko donc il faut to zala kati na bolingo po tata lingi to zala kati na bomoko yango na simba mingi likambo papa Kimbangu lobaki ntwadi surtout na tango ndenge mboka na biso komi lelo na pasi na souffrance to kolela na ndenge lobaki na introduction ke mabela mboka Congo ezali mboka moko pamboma yango na kintu adi bomoko kati na bolingo kati na botosi kati na komikitisa isoki ngai na ye pona naza ko croire na bomoko wana papa Simon Kimbangu asenga biso tozala eboke bomoko kati na bolingo kati na komikitisa yango no moni ke papa lambe na koko ya na mukuse na koko loba o na lobiana ezali o ezali ngai yango wana. Merci ya solo bandeko balandi to uti kolanda papa pasteur Armand Mavinga na ndenge ye auti komi bimisa soki yazali na kanisa bino nyonso bozali kolanda biso bosili koyeba soki ye azali nani nde sikoyo to koti na kati na masolo na biso papa révérend ya solo papa pasteur na ebité so na lo papa révérend ou pasteur papa pasteur Armand Mavinga ya solo to monaki le 29 mai
messe monene bandeko na biso ya catholique basalisaki kuna na Paris na église Saint-Denis du Saint-Sacrement na Paris 3e. Mais na kati kuna babengisaki fanfare kimbangiste. Nazalaki surpris tango na komi ngai mopanzi sango tel tango no soto kozalaka na monaki yo ozalaki invité. Okoki kolobela biso présence na yo na kati na messe wana. Ezalaki poete ezalaki ko représenter nini? Que papa tigelaki biso la kamunene ya Kintwadi bomoko. Kintwadi soki na limbola en français pour ba éviter pour ba dubele ba comprendre mo Kintwadi te. Kintwadi ngol ba union communion profonde pour la libération la dignité pour la dignité surtout de l'homme du peuple congolais et de l'homme noir. C'est-à-dire papa Kimbangu a pensé qu'il y a unité ni Kintwadi photos à la bomoko. Yango no mona gitango to yaki na Paris. Na pesi merci na bandeko ya groupe Marial, Marie-Mère l'Espérance, où il y a Berger Michel Mukelenge, au bord de Zaki Ango. D'habitude, tant que ça, la prière n'a pas bien sarangaye. Et ça qui jour en moi, le 29 jour la fête Ascension. Ascension, il y a Koloes Massia. Mon Koloes Massia à Mataka, pour na okena likolo, tant que kundolaga, bokeyo likolo, il y a Yesu Massia, et ça la fête monnaie. Il y a on qui fête wana. Il y a on a cadre fête wana. Bangope, bakundolaki, na cadre messe wana. 50e anniversaire, il y a l'IWA, il y a Anuarite, Sœur Clémentine Anuarite Nengapeta. Na 25e anniversaire, on va préparer, il y a l'IWA, il y a Cardinal Malula. Il y a on a invité Kingai, quand na boye na mesouana pour tous en bango longo. Mais pourquoi c'est important? Nga nazali pasteur l'église évangélique. Mais pourquoi faut nous en akati na cadre l'église catholique? D'abord parce que tous en tata moko nzambebe moko. Deux, parce que Yesu Masia zakaka moko. Yesu epseki babandimi. Pa nyonso bino bokomona batu baza kobenga kombo na ngabo sala nini bokende boyamba bango baza bandeko na bino. Donc mutu nyonso akobelela Yesu Masia osel comme na kuma Yesu Masia azali ndeko na ngana ko boya tina loba na kokende kuna te po bango bambengani lokola biso te to eloko bo ezana bokesene na ki obligé na kende. Et en plus photo ye baka na mboka na munene que photo ye baka soki yo mutu oyebi kokundola bakoko na yote ba obaleka ki liboso na yote moyen yo pe ozala mutu munene ezate. Donc peuple ayebi ko reconnaître ba mort na été ba ancêtre na été à cause d'un grand peuple. Parce que pour vous un grand peuple, il faut que yeba kokundola mémoire ya ba obaleka ki pe basala ki kamala. Ce que tu bandi par exemple na o Italie Mululo to sangana ikuna Anuarite. To monde na 64 sœur religieuse Anuarite azalaki bakangaki na ba rebelle balngai ko violer. Ba rebelle balngai ba boma sœur Anuarite. Sœur Anuarite lobaki je préfère na kufa. Mais na kondima jamais nzoto ya ngai na pesa yango epai na yo rebelle po osuye nzoto nanga. Et sœur Anuarite andima ko kufa. Et tout le monde qui après pape Jean-Paul II ayaki pona ko béatifier Sœur Anuarite Nengapeta kuna na Isiro kuna na Ozaïre. Na lelo ndenge tozana pasi na mboka Congo, ba femme baza violée, na bana na nini. Au comité ça seulement plus de 500 000 femmes violées, photos na ba symbole. Maman Anuarite Nengapeta. Kondo maman Anuarite Nengapeta o akufaki po aboyaki ke ba suye nzoto na femme congolaise. Donc azali référence na bitumbo tozo bunda pona ba femme violée ezali important. Donc moni présence na place wana pona Congo munene tozo linga to tonga o ya dignité ba maman ya bana basi pe ba maman et sengela ki na zali sika bazo kondola mémoire ya Anuarite. En plus ce que ko sikoyo mémoire ya cardinal Malula 25e anniversaire ya liwa ya Malula ozala d'ici là bazo ba kondola yango. Cardinal Malula azali bae moko oyo a reconnaissaki que na papa Simon Kimbangu wana zali mosala nzambe kana Malula ayebaki likambwana ayebaki yango a reconnaissaki yango. De deux asalaki likamunene Cardinal Malula l'africanisation de l'église. C'est très important comme on appelle ça aussi même passerelle entre eux na héritage de papa Simon Kimbangu, l'africanisation de l'église. Papa Cardinal Malula monaki que na boyambi to zena ngo ya Yesu Masia. Il faut boyambi ekokana na bomoto na biso na identité na biso. Identité na yo, il faut ezala conforme et boyambi na yo etambola selon identité na yo. Et Cardinal Malula a parlé de l'africanisation de l'église. À l'époque, c'était la bombe.
qu'on demande il faut africanisation, il faut biso moko to sala ba rite na ndenge ya bonkoko na biso, na to yembela nzambe na ndenge ya bonkoko na biso, na tango tozo yembele to lata na ndenge o ya biso, mais yo moko mona ki tango tozalaki na rite wana, o mona ki liturgie wana, o esalamaki na ndenge, o mona ki ndenge sengo zalaki, muta a penser ki ne loko wana eki kadna malula. Tala tango fanfare betaki ya kimbangis na kate église. Tala na ndenge ba liturgie salamaki na ndenge bonkoko na lingala ndenge liturgie salamaki ezalaki mutu nyonso ki ne sengo koyeba te nani kimbangis nani évangélique nani catholique biso to salaki kat ne sengo et kadna malula salaki le mot qui est important. Pourquoi? Parce que tant au kadna malula pensaki na africanisation de l'église, parce que ayebaki que Afrique est berceau à humanité et que tout est parti de l'Afrique. Donc il faut quelque part makamufo et salama ndenge penza ezali identité na biso. Et ce que tu as comme ce qu'on a passé là loana na ndenge ya lobaki africanisation de l'église. Et ezali pe comme ma biso na position oyo Congo ezali sur le plan prophétique. Il y en a tout sur après. Parce que Congo est une mission prophétique sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que il faut Afrique et redevenir Pemaya, ya Moulimo, ya monde. Hein? Le poumon spirituel de l'humanité. Comme Afrique faisait un poumon spirituel de l'humanité, donc Pemaya, Moulimo, ya humanité, déjà dans le cadre de l'africanisation de l'église, donc Ayebaki que Afrique est le berceau de l'humanité, donc il faut christianisation, Afrique faut la place moko, identité Afrique faut la marquante pour christianisation et vanda et la makasi. Donc, sur ce point de vue-là, Cardinal Malula là qui est important, même les Londres de commune n'a pas si n'amboka, même la conscientisation, il y a intellectuel pour la dignité, la unité, Cardinal Malula a qui personnalité moko importante. Donc, Moutoloko Langai comme Biso Bayoto Tangi Tuana Bososoli, il fallait tous aller pour tout témoigner. Parce que la génération où Bayebaki Cardinal Malula te, peut Bayebaki Cardinal Malula à qui moko ya bali konzi munene na bitumba otozali nango pour la indépendance ya mboka et en plus donc une africanisation de l'église et pas une africanisation de l'église on a passé ce que ça n'a pas Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu identité baki na yaki pour na ko kangola moto moyindo, c'est-à-dire ko kangola moto moyindo, ce n'était pas du racisme parce que moto moyindo a subi ça qui souffrance ya makasi koleka na mukile et il fallait que justice soit faite que moto moyindo sala nini a kangola parce que ça na mission. Il y a la lobby lumière à l'humanité. Et Congo est bel ami pour la lumière à l'humanité. Est-ce que Motomouin dans le pays, les loves maïmo comprendre qu'il faut comprendre les cambos négociations aux alliés collaborateurs. Motomouin de Mazali Kotiana Moutuna. Mais papa, c'est un moment tu n'as pas écouté na poto sola yango. Pote to kotina tango yango. Il y a un temps où liloba et lobamaka et puis tant où monsieur zala liloba sala nini et salema. Donc liloba lobama. Il y a aucun la moya Motomouin. Peut-être plus tard aux la Syrie mais ouais la Guinée qu'on justifier d'abord ndenge na kutanaki et puis les autres passerelle pour la justifier pour quand même la fanfare de Kozalana. Alors eux comme on a que fanfare azalaki et ça les travail tout cela qui na berger Michel Marie Lacroix Mukeleng. Donc bien non, il faut unité de l'église parce que Congo faut pas sa image à unité spirituelle. Tant que comme sangane longo pour na ko kundola pour na ko prier pour na mboka na biso et ça est important parce que ko ça papa Lambert. C'est l'esprit qui domine et qui oriente la matière. Moli monde mutu et kumbaka pe et salagate mai obino bolingi et salema. Pour ceux qui na moli mo unité zalité. Bokabwani. Boza ko bomana na molimo. Est-ce que na mosuni bo sala unité mboka Congo et ko salata mukolo mokote. Mais tel ndiki to salaki kati ne sengo. Na kati na sali yo moko mona kina mindele ba no ba mindele bazaki na ba café ba tiki na ba café bango nyoso be ko kota na ndako nzambe pour mona ki loko moko esengo na mindele na batu mundo yo moko mona ki engi ko lobati ele loko moko munene et travail on eza travail à unité spirituelle ndenge na to ko lobana bota na libota moko oyebate nani catholique nani protestant et ça peut travail na biso que bateau bazalaka na babiloko na ba considération moko ya mabe akuna te nzambe azakuna te mais nga depuis na prendre que nous ressemblaka na bandeko mususu na comprendre humilité c'est important faut qu'on mikiti ça ce que nous na ressemble na batu mususu te o kanzaka ka yo muto yebi nzambe kaka yo pa ndo ressemblaka nde nzamba za mais so comme nous ressemble pas batu mususu na mikosaka bango pe nzamba za bango pe bayebi nzambe okomona place wana ekope so profil ba okomi mutu okomi komikitisa oyeba ke nzamba za partout yango no moni tokena okutana eza travail to ko sala pour
to sangisa banini yango à l'époque tant ba yebisa nganga na bitena ko bengisa bandeko ba kimbangisi pour baya basanga na bino bandeko catholique et j'avais fait cette mission et longo na famille Michel Mukelenge yango no monaki biso to sanga na ikolo. Merci à solo bandeko tozali ko continuer to moni ke ma émission na biso e bandi malembe bino pe bozana kimia tika ete nguya molimo santo ekota kati na bino po ete bolanda émission oyo ndenge na kolobaka émission masoli zali émission ba kwantona bato bazana bongo tanga zali koyoka likambo akanisi pa sosoli asali oyo ya zali koyoka papa pasteur ya solo na uti kolanda yo biso zali kolanda yo yo zali pasteur ya église évangélique. Mais ce qui totali bandimi église kimbang oyebani mingi na bandimi église kimbangiste. Pe ce qui to kesu musika tozali comme to monike ozali ko comme maka papa Simon Kimbangu po ete bandeko pe ba ko koyeba na nyonso ozali ko sala. Lobi ndenge bandeko bele église kimbangiste ba yebi pe nini ndenge na otako loba le fait na li pasteur na komaka mais papa molimo mosantu ezaka moko. Hein molimo mosantu akosala te molimo mosantu abungaka te oza na église kimbangisi oza na église évangélique oza na église catholique oza na église orthodoxe epai bayo nyonso bakobondela tata na bosolo kati na molimo mosantu ye azalaka wana pe asololaka na bana na ye donc travail euti musika tokozwa te akosolola yango mpona kolakisa epai travail euti musika donc nazali mutu nakomaka me ndenge babiso na mokanda ya Amos na Amos verset 3-7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Hein? Car le Seigneur l'Éternel, yenzamba osalaka, yemukonzamba salaka elokote, azanga boye bisango nani na bana na ye ba prophète. Donc on le vit dans Amos 3 7. Voilà. Mkanda Amos kapoami sa teteni ya sambo. Babige ye tata nzambe akosalaka elokote soki ayebisi basali na ye ba prophète te yango ye tata akosolaka na bana ye
soki tata comme ko solo na mwana e faut yo moko ye parce que ko capter ba message ko bomba yango ko kanga yango et puis et ya ko se constituer mais on a ko loba lelo ça a pris des années et bandit depuis 1991 hein dans mon côté affronte le 1991 1991 likambu moko na moko bazala bayebisa na ekomona o baza ko yebisa ngai nazali ko koma nazali ko kangisa nazali ko yebisa pe bato yango no moni lelo ko sala ki bato soki ba moni ba mituna mais ye azaki mbangisi te ye asambela na biso te mais mayo yazo koma mayo yazo loba sala maka ndenge nini okomi kaka lika ndenge like azaki na nkolo yesu te mais azokoma makambo ya nkolo yesu mesi donc ezali molimo centre ye poza lika alors yango sikoyo kosala mais docteur lik c'est ali bongo donc eli makomi nga na bandi kokoma et puis na kokoma wana tango nga na kobondela yesu masia na ndenge tata komo ya kolakisa nga mambo simoki mbango ezali penza makambo ya makamusi donc nali pena kokotisa na cadre don prophétique un moment donné komona que don prophétique ifungwami na bandi konote na bandi kokoma tina ndenge makambo belé papa bandai ko sosolisa ngai concernant papa Simon Kimbangu. Bref, na mokuse aujourd'hui nazali donc écrivain prophétique ce qui nini message prophétique na salaka na komaka et puis nazo koma parce que tu es que il faut elaka o balaka ki biso pona Congo munene faut elaka ne salama et donc biso tozali bana bilaka o elaka makiki bana na ye bako salama bako koma bako monana yango wana mais bilaka wana elaka maki na town ni namta laka ki yango tata nzambe bebe papa Simon Kimbangu oyo zo lobela el bilaka po mutu falaka yango pona bible to monite ke bakomi ke bilaka Congo e kozala mukolo na bible ezate mais bilaka oyo zo lobela wana elaka maki mukolo ya wana siko to ya nazo kende te omoni nde na to lobato na cadre prophétique na 1991 na loba on na lingala 1991 yaki na mois de juin nazalaki na Bruxelles na yaki mission na ki na ticket Zaire à l'époque Zaire comme na problème na komi na Belgique na jour a kozonga avion zate ti na visa kutu na zoki ya Belgique ebandi kosila na mwa kutu na mbongo na yaki na kutu ebandi kosila na sala oboni ngam na yaki na poto mission Zaire bien pas Zaire ça qui endossable ti okozilaka ti mukolo Zaire koya ce qu'on sala 2 mois oza bloqué na mboka na 2 mois bon na bili kamute alors na bandi kozila na kota na losambo na koti na losambo na mois de juin na 91 na 91 na ki ngonga nzambe a websanga ngano to kokutana na poto ngana e rendez-vous na poto rendez-vous ngoli kamne bon li kamtenga na note na juin wana siko na zongi et puis ko sala na vers fin juin na avion moko kaka yaki to bundani to tonda ki lokola nini to koti kaka na kata avion na zongi sasa tant na zongi sasa le 11 juillet 91 na yaki devant na yekuta na papa révérend Wanga révérend Wanga tant on a été secrétaire général adjoint je pense église Kimbangisa parce qu'il y a un problème na ya fallait na aider pour na premier moment na mwasi na yekuta na ye l'église Kimbangisa alors devant porte d'accueil et centre d'accueil Kimbangisa 11 juillet 91 na 13h moi makasi na ki mungongo ko interpeller devant porte centre d'accueil oui na kasabu na sayo yonga na pona yo soki omeki kosalela ngai ona kotombola na niveau moko sa te kozala mutu moko ya munene soki ondimi kosalelanga comme naki na habitude chaque fois natambolaka na papier na bic na du papier na bandi kokoma le 11 juillet 91 à 13h devant le centre d'accueil Kimbangisa na komi soki ondimi na kozala mutu munene na mboko na mukilo na kozala na mutu munene non seulement na Congo ti mukilo mobimba kozala mutu munene na note na du pe papier na tie na poche na kepe na koti na kuta na révérend Wanga to soli na biso pe sili na kenanga wana nona te ebandi toujours nous avons prié nous to priera alors si ko na côté que retraite mo en avril 96 mais qui anniversaire jour anniversaire le 5 avril jour anniversaire na bino na kota pena na buzindo nzambe alakisanga mais nini ngana na kosana na bomo inanga on a toujours obstacle guerre combat jour et nuit
faut na sala loko alors na avril wana 96 ans on koti na nini na mona tata message bazo pesanga ay ma vingo moni 21e siècle et vous le siècle la papa Simon Kimbangu pour kombo na ye ndenge eko yeba na ndenge ko mata na 21e siècle c'est-à-dire 21e siècle plutôt libwana lingala na beba ko landa biso na eteni ya mbula kama ya jom na mibale ya moko ya eteni ya mbula kama donc ekozala mbula kama ne ozala eteni moko munene komba papa Simon Kimbangu e banda koyebana tala nga naza ko prier makambo etali po moyi na ngai bayebisi ngai ke annoncer que 21e siècle ozala siècle la papa Simon Kimbangu po kombo na ye ekotombwama ekoyebana pena ekoyebana mingi nasali na note. Alors, en 1997, donc en 1997, tant que chaque fois, on a ressemblé là. Si on a ressemblé, au moins, il y a 21e siècle. Mais les 2 premières décennies, donc, Bamboula, il y a Liboso, il y a Mboula Djom, il y a Tranche Mukama, il y a Mboula siècle. Bamboula Djom, Bamboula Tukumi, donc Tukumi Balé était 20. Bamboula Tukumi Balé et Bandeli. Il y a siècle wana et gozala 20 années spéciales où Makambutu et Salema. Donc les 20 premières années et pas tout Makamango au Salama. Voilà 97 na combien. Siècle spécial dans 96 va préciser déjà les 20 premières années, il y a 21e siècle et siècle moko spécial. Makambu belé et au Salama na siècle wana. Et puis après on a prié, toujours on pensait comme ma pensée prophétique, ma message Zoya. Mukomso web singabi omoni na tranche à 20 première tranche wana makambu mibale ekoningisa monde. La folie de la justice contre la justice la folie. Hein? Bato yo ba donc azoluka justice amoni que justice ezate ba okoma sko bato ba okende na violence. Ba comme tozoluka justice, on nous rend pas justice, nous allons utiliser la violence, la barbarie pour se faire justice parce que bazoluka justice bazo doit justice. De l'autre côté, et vous avez bateau, balingité, bamususu, la justice, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Ba fanatique, ba ignorant, ba musu par ignorance, ba banosa ba acte de violence, croyant que mambazo ça les a juste, or que maman les a mabé. Abi au moni des phénomènes wana, yango mutu ko alimenter obsède zo benga le terrorisme. Menga ba bisingango na 97 que 2 premières décennies et vous allez secouer dans les Cambouana. Dans le 21e siècle. Bon. Toujours prière, toujours prière, toujours prière. Tata Lobagi, ngano toko kutana. Ah, tanga na zongi na 99, 99 na poto. Na ngaki na zonga me koko sumu salama na zongite. Bat mako silanga kuna koko sila zongite. Abi na ebise kyo nini. Ngana yo toko kutana. Awa, tanga ngano siko toko kutana na poto sur la masolo awa. Na keye en Autriche, na keye na Suisse, mais tata lobite kaka France, yo faut vendre na France. Na zonga na Suisse na Autriche na kinanga bien na Suisse na kinanga bien habiter yo yaki pour nos facilité yo yaki pour vivre bien comme un prince non kende na France faut aucun na France ngana tozana rendez-vous ko na yo comme na France. Alors par rapport à wana general na yo like ça oyo ko mona ke na annoncer que déjà il ko sa siècle papa Simon Kimbangu première conférence internationale papa Simon Kimbangu ko sala manini et ça na première tranche il y a 20 premières années wana 21e siècle conférence. Première conférence internationale, papa Simon Kimbangu. Et au Salama Pekaka, na tranche wana. Et deuxième conférence, Peko Salama na tranche, il y a 20 ans, Nathalie le comment papa Simon Kimbangu, comme Moukili Moubimba, na ba parti politique, na ba nini nyonso, tout bazar outia. Et à l'époque, pour moi, nini, tant on a bandé comment, parce que le bébé a équipé leader, hein, leader sur le plan politique, culturel, social, na Komakapo, ko changer Kitamboka. Ya. Kusitaka papa Simon Kimbangu te parce que sinon ba ya comme le ba Congo tout ngabi non c'est l'ignorance. Ba to zo ça non. Ngavité c'est l'ignorance. Soko yebi importance ya mutute. O doit les choses à la légère. Mais il arrivera un moment ba tu vas comprendre l'importance de papa Simon Kimbangu. Et tant on va comprendre ngo ngaku tu tem tu na ko commencer mais bino vous avez un parti politique na banine batubeli vous bando citer combat Simon Kimbangu mais comme on a averti il faut la salango parce que sur la salango te
témoignage aux alatés, moi je le fais. Ça le roi ndeti ngolo na mai alobi na mokilike na yebisi bino ke ngando za na mai mais bato bazo kondimate ke bato za na bazo ndimate ke ngando za na mai donc yepoza ngolo oye ko bisa bango ke ngando za na mai po yo wuti na mai et puis na relâcher kité na ko noti ko yebisa za la siècle spécial. Il faut Grand Congo. Et puis, message dans la macasse, vous ne pouvez pas glorifier le fils en oubliant le père. Et il y a quelques temps, tu as indépendance, il y a Mboka, nous avons trouvé normal, tu as cité Lumumba, Kasavubu, Banani, tu as glorifié le père. Et il y a un chef de la si tu as tout le monde dans le Congo, tu as il faut te glorifier le père. Il faut te d'abord par glorifier le père, papa, Simon Kimbangu. Il y a un qui donc équipe un message mais tala lelo nazali ceux qui na sala qui en côté ne le monde va parti politique ba tubele ba ko Simon Kimbangu ba photo partout ceux qui ngana no bagi non combat ba bi boto renoncer et nga sala mate mais lelo je suis fier quand je vois ba mo comprendre l'importance à papa Simon Kimbangu na ba parti politique moi na ba site na ba ko tiango donc si to sala qui travaille on a précurseur va pasteur bazali ko comprendre par l'hypocrisie ou bien pour azak ko lukelo ko moko boye na sima ou bien ba comprendre que papa Simon Kimbangu vraiment yende mu totali perdre la nation ouais ya qui pour ko bimisa biso na libulu papa wana fona biso bo foi ba mukile sala mandengwana il y aura toujours tant que le monde est ozala toujours na ba profiteur o ba ko profiter ne loko moko to kozala pe na ba o ba yebi mais yango no moni ndenge na koloba yango travail munene to kozala nango na mboka eza na domaine éducation na culture c'est très important éducation na culture pour ceux qui yebi histoire na yote ceux qui yebi identité na yote au cause d'un grand peuple un peuple qui ignore son histoire un peuple qui ne connaît pas ses grands esprits à cause d'un peuple tel ba peuple nyonso ba kumba grand peuple lelo bazana ba grands esprits na bango c'est-à-dire ba grande référence. Autant que nous sommes le pays de telle nation de telle, bazana ba kumba ba toute la ratole. So comme les États-Unis, au monde bazana autant ba George Washington, bazana na batura. Bon monde bazana autant, c'est-à-dire ba père ba référence. Au monde aneti même le peuple juif, ba ratuna ba père ba référence na bango Abraham, Moïse, bazali ba contemporain ba vivre qui na bango ba tikle qui bango patrimoine. Ba bossa na bango te. Un peuple qui oublie le sien, c'est un peuple qui voit la disparition. Un peuple au Abossanarabay, au bas précédent, au bas l'accès-là, à cause d'un grand peuple. C'est notre rôle important. Il y a qu'enseigner Yango, parce que quand vous avez une grande identité, et pour vos identités, il faut l'enraciner. Il faut que vous en ayez racine. Na ba koko na ba tata na bino ba précédent bino. Ce que racine on est aidé. Bon c'est un peuple fort, c'est un peuple faible. Et il y a un monde de travail salamaki. Donc il y a des gens qui sont des profiteurs. Mais aujourd'hui le travail a porté. Yomo romona lelo na diaspora. Bana bilaka, bana mfumu, bana ni ba tendance est comme belé. Bien sûr avec des contradictions tout ça plus tard il faut qu'on harmoniser et aussi par l'enseignement il faut qu'on enseigne tout véritable qui est véritablement Simon Kimbangu faut enseignement et seulement avec des outils pédagogiques. Il faut écrire des outils audiovisuels, il faut seulement pour remettre à disposition il y a bana bilaka, bana mfumu Kimbangu. En fait le travail comme que ça bah tu vas comprendre comment on a ingeta. Ingeta, chaque fois qu'on a bon, ingeta, ce n'est pas au hasard. On va nous comprendre. Il y a quelque, c'est-à-dire quand quelque chose arrive, lentement, il y a lentement, il y a sérieusement. Ton quotidien acheminement, parce qu'il y a toujours un temps prophétique. Il y a un temps, et pas le Kambolo Bamaka, un peu de temps au Salamaka. Donc tout le monde a un message prophétique il y a 1921. Donc c'est à partir de l'acheminement dans Nyonso, na bandagi chaque fois qu'on commence, qu'on y est bisa, penandengo moni lelo. Donc voilà, c'est par des messages petit à petit comprendre de véritables dimensions. Il y a Papa Kimbangu. Et d'ailleurs, dans le 2010, on a un message important. On a le qu'il faut batata. N'insiste sur Papa Simon Kimbangu. On a un peu de mususu. On a un peu de anuarité na comment on va même mais ça on va il faut anuarité Isidore Bakanza passer Lukusa tout d'une manière ou d'une autre pesi vie na bango maman Kimpa Vita maman Marie Mouilou tout nyonso bakasa photo ye tout nyonso précédent biso photo ye bango il faut oyer histoire identité na yo oui mutu na mutu apport nini apportaki pour beaucoup oyeba ndeni beaucoup otonga mboka munene ce que mboka na identité te ekoza mboka makasite. Il y a une importance, il y a les Cambouais, Papa Simon Kimbangu, et puis il y a comme énergie, pour pousser biso
vers l'avant na mboko munene biso tozonga toto. Merci ya solo bandeko tozali ko continuer na kati na émission na biso kasi toko kende mosika te pona ko pembisa papa pasteur toko senga na sima esika bandeko na biso bazali boko akotela biso loyembo moko sima na yango tozongi noki noki na kati na émission na biso. Ozali nzambe wa bongo Nzambe solo solo bomba na kate Nilo banda ya sekino eko kisama Ozali solo Ozali nzambe na nguya Ozali nzambe wa bongo Nzambe solo solo bomba na kate Lino banda ya sekino eko kisama Ozali solo Ozali nzambe na nguya Ila kamba mesa kena biyo Ilongani Ilongani Monisa kuyana yonkipo Monisa kuyana Aselera Zambe kibangu Obesa kena biyo Ilongani Ilongani Monisa kuyana yonkipo Monisa kuyana Aselera Ozali nzambe ina Molimo sa Ozali nzambe solo Obongwa na kate Ozali nzambe ina Molimo sa Ozali nzambe solo Obongwa na kate Nakondima ya kala Obenga maki nzambe Yaba yamba Izaki pe Eya Yakobo Kisolo kele jalungana Yagenda kutima Zambe kibangu Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Zambe kibangu Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Zambe kibangu Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Zambe kibangu Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Zambe kibangu Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Zambe kibangu Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Zambe kibangu Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Zambe kibangu Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye 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 Zambe kibangu Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Zambe kibangu Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe na baye Zambe kibangu Ozali nzambe Zambe kibangu Zambe
nzambe nzambe kimbangu nzambe longona bana baye ozali 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 nzambe nzambe kimbangu nzambe longona bana baye. Merci ya solo bandeko topesi merci na ndenge bandeko na sobaza na sima kuna bauti kotiela biso loyembo oya kitoko elakisi biso pamba te toyebi ke baloyembo nyonso eza na kati na lingomba ezali banzembo moko etaka inspiré lingomba papa Simon Kimbangu. Papa pasteur tokokende so epai na yo na kozonga epai na yo na motuna mosusu pamba te to na kati na émission masolo ezali obele masolo motuna mosusu ezali boye papa tokomonaka ebandaki boni po obanda koloba pe kokoma makambo papa Simon Kimbangu na lobaki ndenge bayebisaka ntango bayebisi yo likambo il faut kobimisa yango oko kobomba te dès lors que na comprenaki depuis le 11 juillet 91 wana na comprenaki na dessin il y a un dessin c'est-à-dire soki nzambe azopréparer na dessin moko boye okosentir yango et donc ntango na Dieu na bandi kozoba message na kosi kobomba te yango monaki na koma kokoma soki na Dieu message hein il faut na banda kokoma yango et soki ba na moni pe likambo faut na loba yango soki pe ba bengi singa quelque part na conférence ke balobi ya koloba ya kokoma faut na ya na loba na koma mais ndenge na uti koloba tout à l'heure ezalaki ndoto te na vandi bona bandi ko kosambela na bandi ko yoka mungu ezo koloba na neti ndenge na okaka le 11 juillet 80 91 na 91 na 13h na oki mungu ezo sola na ngayobi telema sala musala otande na oza mutu munene na non seulement na Congo ti mukimbemba tango na yoki elaka wana ya le 11 juillet papa na sasu na loko ozilate tango nyonso nazo do message role nga nini na sala yango no moni nga na bomba te chaque fois qu'il y a un message na komaka quand chaque fois qu'il y a un message ce qui ba bengi singa conférence quelque part na yaka na lobi na pesi message na ngai donc yango no moni depuis na yokaki mungongo wana ko episa ngai ke oza mopona mi telema et puis soko sale lingai na ko comme soko sala mutu munene depuis donc le 11 juillet 91 papa na telema et surtout tant on a 90 na 87 na ko jopina solo que 20 premières décennies et ko sala ya mambu munene pona mboka Congo ya on a été obligé na telema ndenge pe na telema wana ya libela message soko ye na bomba kati d'ailleurs monde batanga ba message dans l'église Kimbangis le loto comme na ba internet ba radio ba télévision tango lobi mukimbamba ko Holanda to utiliser ba créneau nyonso soko message pesami pour na routine na message ba nyonso ba jango batanga. Merci papa pasteur li kamsu to koko loba pamba te ndengo uti ko lobela biso biso bakimbangiste bakolobaka ke papa Simon Kimbangu adali motindami ya nkolo Yesu oyo ndenge bakolobaka na Jean 14 que je vous enverrai un consolateur bakimbangiste bakolobaka ke consolateur wana na bandenge batusu bakolobaka molimo mosante kitelaki ba apôtre nkolo Yesu banini mais bakimbangiste bakolobaka ke molimo mosantu ye wana papa Simon Kimbangu. Est-ce que pona yo sikoyo likambo wana oyo ayako bikisa Congo ayako bikisa Afrique po ayako bikisa monde mobimba pona yo likambo wana okolobaka nango nini papa lika question yo posé ezali question moko munene yango no moni question yo posé na okende na bozindo mingi na yango te pona nini po comme ezali nini moko doctrinal hein théologique et doctrinal ya église Kimbangis il faut le moment venu il faut penser nini mbeza la kaka centré si doctrine nanine hein pour kozala faut kokota na bozindo d'explication ebele mais nga soki na kei par rapport déjà à un message en banza sana
Le 10 septembre. Le 10 septembre. Le 10 septembre 1921, où il y a Banza Sanda. Ce qu'on a dit, message, on a papa, pour se rendre compte que Papa Simon Kimbangu n'est pas n'importe quelle personnalité. Vous avez papa. Alors, il y a un moment, comme il y a une confusion, il y a toujours comme enseignant, il y a toujours approche pédagogique. Il faut apprendre Papa Simon Kimbangu d'après deux approches. Première approche pédagogique. Approche pédagogique, c'est comme contemporain. C'est-à-dire contemporain, c'est-à-dire que nous avons dit azoli ape kuanga alepe makayabu ba mona ki azeli ko vivre ndeke pe ba mona ki Jésus-Christ to mona ki pena azoli a mona menuisier to mona ki pena c'était le fils de menuisier. Donc il faut d'abord que kende une approche pédagogique en tant que contemporain. En tant que contemporain ba mona ki Papa Simon Kimbangu ba mona ki ba miracle asala ki ya kokangola bat o bazalaki déjà kati na malade na kufa to mona ki ba nyonso baza ko rapporter biso ba miracle Papa Simon Kimbangu asalaki. On a revenir à Vassir Yamote, mais en tant que contemporain, Monaïke, Azalaki, mon Pona Motinda. Mais Nalinga Kosala, moi, parenthèse, avant de continuer à Bozindo, Nalingakate Batu, et Penep Sarabande Kobele, tout opposaka Yesu Masiate, na Papa Simon Kimbangu. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a ni conflit, ni guerre. Dans le monde spirituel, c'est l'harmonie parfaite. Tango papa nani yesu aki pona mission na libération sur la quoi pona kumba na biso nyonso et tango papa Simon Kimbangu aye amoni que pasi ozaki ya mutu moyindo parce que na uti koloba Afrique faisons un berceau de l'humanité. Afrique faisons un berceau de l'humanité. Or que pour Afrique c'est un berceau de l'humanité, papa Simon Kimbangu ayaki pona kozongisa pema spirituel ya humanité ko sala pour to zonga na processus wana. Mais mutu ya kozongisa pema spirituel wana mutango zanani. Continue na tout continue. On comprend. Voilà. Il y a un temps où il y a un message en Bandasan exprimer mission na clairement que na pour na ko libérer mutu mundu na ba peuple nyos au baza ya kokangama. Mission na ndenge ye alobaki mission na céleste. Et puis mission na y accomplir yango. Parce que mission spirituelle, tant que mission spirituelle les a déjà accompli, manifestation physique et yak après. Donc pour comprendre les dimensions en Moutou, il faut plusieurs manifestations physiques. Na monaki ndegonapso wa Beladio adjoaki ni une écriture mandombe. Il a été inspiré. Hein? Moni Papa Simon Kimbangu azali inspiré. Tout le monde bandeko belé bazo mona Papa Simon Kimbangu baza kozala inspiré. Hein? Baza kozala inspiré. Et donc ngai réponse kana koloba na ba œuvre za ko salama. Na lobi mutu sikwa mitu na me poser question Papa Simon Kimbangu wana zali nani mais ngai na lobi en tant que contemporain mutu batu ba monaki c'était une personnalité extraordinaire akimta osalanti na molimo totikara na Yesu Masia contradiction moko sala na milieu spirituel guerre zalaka atam ket ezali harmonie cosmique parfaite alors batu balingaka ba ko sala mo ba confusion na photo ebisaka bango faut bokeba guerre kozala soki mukete entre Seigneur Jésus-Christ oyo apporté ki mukumba sur la croix na tata tango yenga bi na ye kokokisa likambo moko po Afrique sala nini ezonga na poste nango ya berceau de l'humanité et comment paiement ya mukili yango no moni toko tango toko kende kuna po mona ke Papa Simon Kimbangu azala ki n'importe qui même le docteur Martin Luther King. Hein? Otoye biso so prix Nobel pasteur Martin Luther King na livre ne posthume livre ne bimaki après liwana na université Oxford na 1974 donc 74 akomaki prophète Simon Kimbangu en charge donc même docteur Martin Luther King reconnaissait le combat dans les États-Unis d'Amérique, reconnaissait la personnalité de Papa Simon Kimbangu. Donc ça signifie que Papa Simon Kimbangu ce n'est pas n'importe qui. Ça, il faut que je le dise. Parmi les contemporains, dans le domaine spirituel, dans le milieu cosmique, mais il faut reconnaître que c'est une personnalité extraordinaire. Merci ya solo tata yemoko ayebi ndenge papa pasteur auti kolobana biso mais papa pasteur motuna mususu ezali papa pasteur Armand Mavinga tango mingi okomaka makambo etali Grand Congo du 21e siècle Grand Congo de Simon Kimbangu
Donc pana wana ngai vraiment tant nous avons mon ango grand Congo du 21e siècle, grand Congo de Simon Kimbangu. To Congo monene ya bambula kama oyo ezali koya. Congo monene ya Simon Kimbangu. Okoki ko limbolela biso soki elakisi nini papa pasteur. Na cadre ya combat na ngai sur le plan pas sur tous na Congo, femmes violées, des millions de morts, souffrance aussi la raté. Tous les locaux là, to kotika na nzela locaux la rabana ba peuple juif au kati na passe peu minyoko batambola ki na bambula na bambula. Donc ndenge na utego yebisa tango na 96 dans 96 97 tata la kinga ke 21e siècle siècle spécial papa Simon combat Simon Kimbangu ekotomba ekozala grand Congo 21e et bambula tukumi baleo e bandeli ya siècle no kozala bambula moko décisif et pas mambela minene ovanda aisenga Congo munene bino bokotonga kozala Congo Simon Kimbangu nga papa ro langa nene nga na komaka nga na me posera ba question te et puis bino so botanga ngo mukili batanga ngo to ba que grand Congo tokotonga et ça grand Congo Simon Kimbangu. Pourquoi grand Congo Simon Kimbangu? Pour une nation forte, il faut une référence forte. Et que na uti koloba que papa Simon Kimbangu ayaki na mission ko ya ko kangola pote na kati ya mouvement oya memaya kinto dit donc communion profonde pour la libération, la dignité et la prospérité de l'homme noir. Kaka Congo te ya mukili mubimba esa nini esa lema ya ka pour Congo te. Alors, Congo, ils appellent la mission prophétique. Pour ça, l'année, Congo, il y a un moutou. Et côté, le France, pendant le Baki, l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Donc, l'Afrique est la forme d'un Munduki, et pas ben rapport l'issas bima, et zaline de Congo. Donc, au Congo, de moutou, l'issas sont le bien na sens ya roboma. Mais l'issas inde na statue ya rotonga. Kimia, Boyokani, un kitana mukiri mumba. Donc, Congo est un pays prophétique. Tant que le Congo est un pays prophétique, il faut que le Congo soit un pays qui a référence prophétique. Il y a des grands esprits, des grandes nations. C'est ça notre identité. Tant que le grand nation, il y a Papa Simon Kimbangu. Il y a un monde à partir de Papa Simon Kimbangu, on attend un rappel, à travers la vision de Papa Simon Kimbangu, banane nyonso o bazaliwana. Et on attend un rappel, maman qui pas vite. Il y a un monde na zanga otangate balumumba bakasavubu bamobutu Laurent Désiré Kabila cardinal Malula cardinal Tchaou monseigneur Munziriwa pasteur Lukusa na zanga otangate mabika Kalanda même écrivain même balé moloto tango sambela ki pona na Congo lelo akufi akomikati na bango nyonso na baza ko construire auto ko benga référence socle d'une identité forte ezala ba Isidore Bakanja ezala ba maman Noirite ezala ba maman Marine Mwilu ezala papa Diangenda papa Dialungana papa Kisolokele nyonso ezala babokele nyonso d'une manière ou d'une autre bazali ko travail ezala même chebeya wazaki bana droit de l'homme donc nyonso identité forte mais toujours autour d'une référence clé forte pour tout ça une grande nation qui a une grande identité. Ce n'est que quand une grande nation a une grande identité que pour vous c'est un peuple fort. Un peuple sans identité, donc vous êtes un peuple mort enraciné, c'est impossible. Il y a un moment où il faut un grand Congo parce que j'ai compris une chose, que en glorifiant le Père, Papa Simon Kimbangu, comme le Père Mtabandek Moussela Vamba Lumumba, tous côté dans la phase mystique, il y a accomplissement, il y a promesse d'une grande nation, qui sera la lumière des nations. Hier, les peuple juif, les lois et communes, il y a un moment même tout en étant pasteur évangélique, dans ce pèlerin, il y a un Kamba, Nouveau Jérusalem. Et c'est la question. Et c'est la question pourquoi? Parce qu'il y a une mission prophétique à Congo. Ça annonce une mission prophétique. Hier, Israël était la grande nation, de prophètes des nations. Mais aujourd'hui, c'est le Congo, une nation, le grand prophète des nations. Congo, nous sommes. Donc, Kimbangi, c'est pas quoi ça matin alors? Ah non, non, non. Ils allaient référence que tu as une mission prophétique. Il y a une nation qui a des missions prophétiques. Il faut, à la base paix, il y a référence prophétique. Il y a le grand Congo de Papa Simon Kimbangu. Donc, en mettant Bango Nyonso, Malula, Nenganauti Kolobawa, Passer Lukusa, Nyonso Bakei, Balemoloto, Charles Mumbaya, Nyonso, Bazako Sepela, Kamuna Nzambe, que au Bazako Pesa, que moi, peuple, on a Basambela Mingi. Mon Batuso Baïga, bien, Batono Balingo Sambela Mingi.
Ah mais pas si na bango si la raté les camions se zara na tango. Mais to ko bandi ko kota na tango antilulu OK les camions faut ça la nini et kokisama. Et en plus, na peut sope les momsus pour mon pourquoi nous le ba papa grand Congo papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu atikaka elaka. Na 1921. Abi na septembre 1921 na mesa pendant ça abi bana bako bima bako kende na mboka mopaya. Ebele bako tikala kuna bako zonga sute bako kufa. Ebele bako kamata bizaleli ya bapaya. Bazo fasciné na plaisir à vivre modernisme, luxe tout bako bosana mboka na bango. Même ba oyo bako prendre conscience. Tango bako prendre conscience, tango bako zonga ekozala elaka ya grand départ ya Congo. Lelo moni bano babotami awa bayeba ikutu lisola Simon Kimbangu te. Ba mipesi nini bana bilaka. Bana ntilulu na kikongo ngolo ba promesse, c'est-à-dire promesse tata Simon Kimbangu atikaki biso to kosala nini photo kokisa yango. Okomona même ezala ba mouvement nyoso sama na diaspora bana ntilulu bana bilaka. Ba mususu komona même par exemple ba combattre ba mususu ba kubunda wabi biso to zeli bana nini bana bilaka bana ntilulu. Mais papa pasteur mais quand moi mokete oko vraiment ne sikana pas place yo komiwana ba o bazali ko ba bana bilaka bana ntilulu bana papa Simon Kimbangu bazo la bilaka papa Simon Kimbangu. Est-ce que bazali ko comprendre ngo vraiment qui est papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu kaka ye wana patoli komona bana ntilulu bana bilaka bana banini mais lelo oyo so totali na internet na bisika ndenge na ndenge ba mususu makambo bazali ko lobela bazali ko papa Simon Kimbangu na ndenge na lingomba na ndenge pe mususu na ndenge mabe bazali ko finga chef spirituel tandis que papa Simon Kimbangu alobaka que ye papa Simon Kimbangu aboteki bana bisato to continue na likamo to kozonga na sona question na papa ko bosa te papa Simon Kimbangu alobaka que ye papa Simon Kimbangu abotaka bana misato aboti papa Kisolokele aboti papa Dialungana aboti papa Diangena Kuntima bango misato babotaki bana 30 bango misato babotaki bana 30 et papa Simon Kimbangu alobaki ke papa Diangena alobaki yala ki chef spirituel alobi ke na kati na bana na biso nyonso mwana moko oyo tango biso to kozala lisusu te ye wana mutu oyo aponama akozala mokonzi. Mais ce qui totali lelo oyo na kati na bana papa Diangena tango bazalaki bango nyonso bango misatu ce qui to kokolo bango moke batikilaki bana na bango bakangisaki bango balobeli bango likambo balobi esika nyonso soki bokutani bino nyonso bozala bomoko kasi na kati na bino moko ya mobali soki bozali ata ndenge bozali ata bozali 10 esika bokei mais so basengi bino maloba moko ya mobali ya mukolo ye akozwa maloba donc biloko wana bade ko lakisa biso déjà que o ya mobali ya mukolo ye wana mutu succès la likambo papa Diangena na le 2 janvier alobi ke na départ na bango alobi ke tango mususu papa Kisolokele akokende tango mususu papa Diangena akokende akolanda sima papa Dialungana akokende to yebite ndenge alobelaki yango papa Kisolokele akei biso na ko kanisa oyo azalaki na santé vraiment malamu te ezaki papa Dialungana mais to yekomona papa Diangena a précipité 3 mois après yebe akei papa Dialungana atikali chef spirituel yende ayeko tika ebonga na mwana na ye papa Simon Kimbangu kiangani oyo bilaka papa Simon Kimbangu alobaka ke mama na bino misato oyo akobota mwana mobali na bataki do azemi ye wana akobota ngai papa Simon Kimbangu to yeko mona ke totali na kala ba Isaac bazaki bokonzi tata na bango mutatikela ki bango totali na histoire na Bible biso pe to yeko mona ke papa Dialungana ye na ye ayeko tikela biso papa Simon Kimbangu kiangani mais tozali komona na bandeko na biso bandeko tokokola bake bandeko na biso bon bazali livre ya kosala onso balingi mais ndenge bazali kokendela bazali kolobela na okende koleka na télévision kolakisa chef spirituel ya église kimbangiste Musapi olobake yo Simon kiangani Kimbangu tandis que ayebi ke kombo na ezali papa Simon Kimbangu kiangani mais ozoko laksa ye Musapi pe ozali koloma be pona ye est-ce que ndenge bazali koyeba te ke lobi bazoko koyeba histoire papa Simon Kimbangu te lobi eloko nini ko koyela bango ou bien likambo yo conseil nini okoki kopesa na ba oyo bazali kolobela biso na makambo ndenge wana pamba te soki totali bien tokokende na nazali na élément moko tokotia oyo ya papa na biso papa Benansilu
Ye asali plus de 30 ans azalaki directeur à cabinet Papa Diangenda. Azalaki azana message oyo atikelaki lingomba mobimba église kimbangisi na monde mobimba oyo Papa Diangenda alobaka na ye. Na kosenga na biso nanu papa pasteur tola nanu élément wana oyo Papa Benansilu alobaka pour Papa Simon Kimbangu kiangani na elaka Papa Diangenda alobaki na ye pour Papa Simon Kimbangu kiangani simande tozongi na question na biso wana oyo bande ko swali koloba nde to continuer masolo na biso tosengi na biso tolanda ye tosengeli kolanda yende lobiko na biso ezali to panza likambo yango na mokili mobimba pomba te kokeli tabu. Maintenant lokola papa lobi tokokosala commentaire te mpo nzambe aleki kasi eloko esalaka biso pasi surtout biso bato mwini bamindele basali progrès mingi mpo na nini ezali te ke progrès epesama kaka na bango bango bazalaka dans tous les domaines ezala na science dans les sciences exactes ezala na bascience humaine ezala dans n'importe quel domaine soki baémettre une théorie jamais okoyoka moto alobake c'est faux d'emblée pamba te soki olobi c'est faux okangi nzela à toute possibilité de recherche likambo basalelaka yango recherche obuya recherche nde otire conclusion soki ezali ya solo to ezali ya solo te awa tozali dans le domaine spirituel donc au-delà de la physique ezali biloko ya molimo barecherche ya molimo basalaka yango na laboratoire te donc ekoconsulte baouvrage otala ce n'est pas cela basalaka yango na mabondeli kotuna tata nzambe soki likambo na yoki ezali nde ya solo parce que ezali domaine ezali kodépasser intelligence humaine yesu ntango ayaki likambo yango ezali ya sika te bapo ayebisaki bana na ye ke na kati na bino mwasi na bino mwasi moko mama moko azali kobota nde ngai mokolo ngai na kokende oyo akobota mwana wana akobotama nde ngai mwana wana oyo azalaka na miso akoki komona te tozali koloba papa Simon Kimbangu kiangani oui parce que kiangani ezali kombo nkolo yesu alati soki mpo na ngande tokati kaka papa Simon Kimbangu yeyo. Merci na bandeko bino boyisi kolanda Papa Benansilu oyo ye azali mutu mayele mingi soki totali bakelasi oyo ye asala vraiment na yebi te azali mutu munene kasi toyoki témoignage oyo Papa Benansilu awuti kolakisa biso alakisi biso monene ya Papa Simon Kimbangu kiangani soki ye azali nani na yango topesi bino nyonso bolandi ezali Papa Lambert te mutu alobi yango kasi ezali moto oyo avandaki na Papa Diangenda pendant plus de 30 ans azalaki directeur ya cabinet nde tokokene mbala moko na papa pasteur Arma Mavinga akoloba na biso soki na place wana yo olobi na biso nini. Merci Papa Lambert pour na malobo pesinga mais na zongi moi sima parce que tant nazali ko limbolela yo pourquoi tu as le grand Congo du 21e siècle grand Congo Papa Simon Kimbangu na yo ko peso message prophétique o papa tika que diaspora congolaise diaspora bimi tango ko telema bano ba prendre conscience tango ba ko zonga tango ba ko zonga et puis Congo sa nini écoutez donc Congo pour telema ezana besoin na o bazana kati surtout na baye bazana libanda po bana libanda ba yebi ma nyonso so sala ba mukili mobimba et pas nyonso ba sala ba complot pour na Congo et sala mana ba payer pas ba vandi mais pas nyonso pe bato ba ko yede pour Congo et doit et telema mbala moko kende liboso bazali ka pas ba sala nini ba vandi yango no moni de façon prophétique papa lobaki oyo ba ke tango ba ko zonga et ko za ko telema ya Congo alors na bana bilaka wana yango to bengi ke Congo Papa Simon Kimbangu po bana bilaka moni lelo bana ntilulu bana bilaka et même ba combattant bango nso ba bana Papa Simon Kimbangu fo ba ko telema ko ezala ba nyonso ba parti politique ba nyonso bana mfumu Kimbangu yo mo ba ingeta ngolo ba nini to ndimiki na combattre to zo bana bilaka to sa nini ingeta ibobo eza bongo to zonga elingi koloba na place wana yango mona benga kiango sur le plan grand Congo du 21e siècle donc il y a Papa Kimbangu donc accomplissement ya prophétie bana bilaka ngai na ndimaka te na kokoma mwana elaka po ngai na yebeke na zaki na na pesa ba cour na ngai na zaki na kovanda na Congo na yebeke te ke likambo moko ko salama po tata abenga nga to kokuta na ye awa ndenge ayebisaki ngai po nga pena koma mwana nini ye laka pona ko lobage donc tata ngo yo lobelaka biso ka Papa Simon Kimbangu
tende kokutana ete mwana bilaka na kokutana laka ngo awa sikonga na bini donc ngape na zela libotanga ngina mboka na yebaki tenga na oza mwana laka metenga na kokoma ngape na kokota na diaspora na zilakite na kokoma na diaspora na kumwana laka donc papa diange na yaki na raison ndako loba na biso baki ano bana bakimbangiste ke boke babatu bana na ngai mingi batana na libanda bino boza na kati mukolo mususu mingi centre d'accueil yoyo bobondo monde lango na libanda boko monde lango musika mais oya na ilakate jamais akoki ko zala na kati na awa donc yo siko ko mona ilaka alors yango toye awa siko ko mona biso nini foto zonga te ko nokotonga Congo munene mais par rapport au yo le bia bana bilaka bien sûr il y a un problème na ote ko loba je parlais de l'éducation la culture au moni ba ebele na posa na mena ko oye biso une chose que faisons attention bane belé ba botami awa bazana ba nationalité ba botami koto ba yebi mamboka na bisote mais pour ça ba komi na ngoya koluka ko yeba likambo ya papa Simon Kimbangu ngamna kena kopesa ba confrère na ba université na ba association na ba nani nazali parfois scandalisé pour voir ce qui bana ba simbi ko poser yo ba question théologique ya makasi o soko sana boyebi to be me bano ba koluka provocation onini ba komi koluka boyebi bano ba komi koluka boyebi ba ko poser ba question Simon Kimbangu ba mususu komona ongala kumukena kuno yekola même mambo Égypte tout ba kumukuna koyekola ba histoire ya nini po ba luka boyebi donc ba kumukuna luka boyebi baza ko tanga baza ko luka mais siko ndenge esalemi ndenge na te koloba wa il faut maintenant ko préparer ba outils pédagogiques il y a des grandes qualités il faut maintenant des outils pédagogiques pour nous expliquer clairement papa Simon Kimbangu azanani pour faut éviter contradiction oya lobibo il faut ba outil pédagogique biloko tuana et salama histoire comment très bien correctement Lumumba lobaki leur revenu au biso moko photo comment histoire na biso soko tiki ba musuba comment histoire na yo ba comment malamu tena kosi alors faut biso ndenge papa tete na biso Lumumba lobaki tango ko kibiso to comment histoire na biso moko yango Simon Kimbangu ya section identité kibumuntu na yo kimuntu na yo obosa na yango te yango na bane belé moi ba dérive ali ba dérive pourquoi bana na bazana pasi so ba moni pasi ya Congo lelo yo nzala pasi mbongo fo utaka kawa mutazo sala musala fo kanisa ndaku na ye fo kanisa libota tika kuna na bakande na banini tango ba koluka etango mutazo koluka boyebi tango boyebi ya sole zate manipulation komaka tala seconde to komina ba internet mutu moko toka moi micro a continuer internet a lobi pe tongo teni mukiri mubimba eyebi yango donc d'où il faut et à l'église kimbangiste et à la baïbanso baïbi Simon Kimbangu ce que j'appelle ba kimbangologues qui ont créé la science à kimbangologie des gens qui étudient Kimbangu il faut baser à l'ère il y a une nouvelle technologie de l'information et de la communication il faut qu'on compte na ère ya communication pour que les bons messages le bien arrive na baïwana banso pour pas qu'on identifier baïeba comment comportement mais ba dérive zanga raté mundu mso moni soki passe leki akoko longola abandi ko beta abandi ko tomboka abandi ko finga dans la vie il y a des faibles et il y a des forts mais le banzambe biso to discuter na ba faiblité faut que to sambela mingi pona bango pona ko pesa toli e kamba liboso donc ndenge le banzambe biso faut ko sambela pona bayebite nzamba sala nini afungula bango misu bamona o bayoka kate basala nini nzamba afungula bango matoyi basala nini bayoka po soki mutu ye moko akomi komona soki ye mutu ye moko akomi koyoka akoloba te ko po papa mavinga alobaki bo po papa lambert alobaki bo o papa Simon Kimbangu kiangana alobaki bo te ye moko abandi komona ye moko abandi koyoka ye moko abandi osala nini abandi kososola na baye oyo nyonso no bako kofinga eloko kanga na koyebisaka pardon fo kolimbisa po mutu oyo ayebi ndenge lilobebisa biso ne jugez point omonaki Yesu Masia mais Yesu ba jugaki ebe sorti ebe sepul nanu bafingaki ete mutu lokola Yesu Masia mais na suka bato bakoloba mutu tofingaki tonyoko tala bake meme na ekulusu bake kobaka ye na ekulusu mais ye ayaki na vérité mpona kokangola mokili omona ekulusu ndenge babakaki na ekulusu yango mutu nyonso aza na mokumba monene kaka ndenge Yesu alobaki eza nzela na biso ya kulusu ekokende kaka yo mpe bakobaka na kulusu yango na nzembo toyembaka mame wanata kulusu mame wanata kulusu donc croix na yo wana fo komemeza mokumba mokili ekotika te yo ye mpo kangolo yo ye mpo sala likambo monene mona tomonaki papa Simon Kimbangu ntango asala likambo basali babi oyo soki tokotia na prison te mais malgré bakenda kotia na prison badéporté sur des milliers de familles
Même les pays de famille, bah déportés qui, mais les cas, on compte bon, bah quand c'est que bah bloqué, or que coûte, car la plan wana et bah panja on se bien Congo mobimba. C'est pour dire que plan Zambé est magnifique, n'a les comme papa Simon Kimbangu. Il y a un affaire au Sénégal pour l'imbécile. Vous voyez, ça peut bande qu'on est jugé point. Et en plus, il faut du respect. Chef spirituel, ngai, nep sarabango, peut-être on a coûté dans la bande quoi sur la paix saratoli. Et ça on a coûté dans la bande nyos. Nep sarabana bilaka banani bakumba. Non, pas toujours respect de l'autre. Bah chef spirituel, papa Simon Kimbangu qui a gagné. Allez chef spirituel, église qui bagis, il faut du respect. Ne jugeons point. Hier ça rôle banal c'est pas comprendre. Mais tant que tu vas comprendre, ah ce que tu es baki. Il y a un lobby qui va me juger papa Simon Kimbangu. Lelo, bazo risque de se retrouver dans un bateau, bah juger qui est super bah crucifié qui est. Tant que ça rôle banal c'est pas comprendre que pour moi na papa Simon Kimbangu qui gagne na masese. Na landaka. L'aime sur comment na landi, na ko comprendre le message. Mais est-ce que bah tu ne sais pas comprendre le message ndengwana? Il y a un biso ba to na boyebi. Il faut to aider à comprendre. Il y a un lobby pour ma communication. Information, la communication, éducation, la culture. Parce que ce que place on a pénéza organisé, désordre, conflit, interprétation, haine, et où tu attends de se comprendre, tu vas bon malandé. Yo lobby a nga ana nga na yokiamo b. Nga lobby b yo b na nga yokiamo c. To bossa nini? To komuko inana, to komuko bomana, to komuko fingana. Donc il faut que kat na boyo kaninde to sala. Bona lobo asuko yo lobby par rapport ya papa Simon Ngani ndenge opesi témoignage à papa Benantilo ndenge to lobaka esika nyoso mukonza zanga ate tanga mukonza zali to sa mukonzi bokutambola na mukonzi bokubongisa bokusala nyoso na mukonzi yango pe na profiter ndenge penga nazali awa pona pesa mbote na papa Simon Ngani pe na bana nyoso batata ezala papa Charles Kisolokele ezala papa Dialungana ezala papa Diangena na pesi bango mbote nyoso kati na Kintwadi wetikala kiso papa Simon Kimbangu saka na papa Simon Kimbangu moko voilà église Kimbangisi kaka moko wala famille kaka moko tata moko mama moko bana tata mama moko donc na pesi bango nisa mbote vraiment na molimo na bolingo nyoso ete pe biso sukaka to sa kati na lo sambo pote likambo yo patrimoine munene papa Simon Kimbangu atikaki sala nini ekende de l'avant ete likambo sur la kamaki ekokisa. Il y a plus de 20 ans en arrière, na salaki une petite tournée dans Afrique de l'Ouest. Dernier pays na salaki zalaki Guinée-Conakry. Quand on a commis la Guinée-Conakry, na sali production nanga ici, ambassadeur Yamboka nanga a salaki une petite réception à mon honneur. Ayambaki, ma collègue naye, ambassadeur, et parmi invités naye, il y avait un doyen, il y a diplomate qui était un Nigérian. Mais il a parlé de Simon Kimbangu. Il a parlé de Simon Kimbangu. Alors, biso qui est l'autre ligne Afrique, et Mataï Kenelibuso, il parlait de l'Afrique noire. Il faut te reconnaître Simon Kimbangu. Alors ça m'avait vraiment beaucoup marqué. On a tikala na likambwa na kati ya mutu na ngati. Donc c'est pour dire que Nzambe yemoka mutasala kabatu na ye. Nzambe yemoka mutasala kabatu na ye. Il y avait Abraham, il y avait Moïse, il y avait Batebele, il y avait Jésus, il y avait aussi Simon Kimbangu. Merci à solo papa révérend, papa pasteur Nazali Kokeneming, papa révérend, papa pasteur Arma Mavinga, ba oyo boye sima. Boye kokuta émission masolo na kati tozali na kati na émission na biso masolo toyambi papa pasteur Arma Mavinga yazali pasteur ya église évangélique masolo na biso zali masolo pona kolakisa kotatola monene na papa Simon Kimbangu papa pasteur Arma Mavinga motuna mususu zali boye pamba tetoli kokende sikoyo na suka émission na biso pamba teto yebi ke tango zali obele tango tango nini olobaka pe okomaka ete papa Simon Kimbangu ayaki pona kosukisa théologie de la malédiction de l'homme noir parce que tango nyonso tokoyokaka théologie de la malédiction de l'homme noir tokosukisa koluka boyebi ya Nzambe oyo atatolaka ete moto moyindo alakelama mabe okoki kososolisa biso elingi koloba nini papa pasteur
Non, ezali important papa question tuninga po ezali parmi on a comme ramingi dans ce livre nangezo bima la prise de possession de bénédiction par l'homme noir au 3e millénaire, hein? Prise de possession de bénédiction de l'homme noir au 3e millénaire que ndenge nini moto moindo akokamata mapamboli na millénaire oza koya na 3e millénaire oyo boye elingi koloba nini tomoni tango mulai so totali histoire yango moni papa nazo na première identité l'enracinement yango moni même quand le cardinal Malou a parlé l'africanisation de l'église ecclesia ezala na kati na ki Afrika ki kati na bonkoko na yango landa ebuka bonkoko te tambole longo pote kondima ezala kondima moko ya makasi ya seko ezala ki important pour tout sur la place on moni na mukanda so te mukanda Genève dans le chapitre 9, au moins chaque fois que nous va parler de ma famille, il y a Cham, que Noé a mêlé qui vit nous, à l'angwa qui est pétant, a mêlé qui vit nous, et à Bossena qui là, te bilamba n'enge salaki, et moi non mona qui n'enge tata salaki, et Cam, ma bille Cam à laquelle ma bille malobini ni kana, on l'écoute pas le baye moko Cam, ma bille, moi nae moko kana ndem de la kamagi, à la Cam ma bille. Et alors, ici, quand on a verset 25, on a Genèse 9, il y a nani, kana ala kamil mabe azala muumbu, esclave, ya banani. Obi que verset wana, ben utiliser qui ango, même spirituellement, pour dire l'esclavage de l'homme noir est permis. Faut que vous donc c'est donc batume parce que même na muli mabi que l'esclavage à mutu muindo est permis. Tout le monde a même un code noir et Napoléon. Donc, on a que ça là, traite négrière, esclavage, c'est ça qui permet. Et puis, tu vois, comme on a dit, tout le monde va passer dans la caméra mabé. Hein? Qui à partir on a tout le monde dans la caméra mabé, il y a des salariés qui m'assument tout à la caméra mabé. Alors, tant que papa Simon qui m'a un message, on a yabi naïe, kokangola, avec une mission naïe. Ngana zoloba, oh ya le bagage zangaïte. Naïe kokangola, mutu muindo, n'en passe naïe, oazala kinango. Donc, ce côté le message, il y a Papa Simon Kimbangu sur le plan théologique, il y a un message subversif pour les colonisateurs. Dans les anciennes églises traditionnelles. Mutu mundo aya ko changer, aya ko kangola, aya ko libérer mutu mundo, aya ko rétablir dans sa dignité, dans sa personnalité, dans sa dignité, mais elle kambo et elle kambo sakanate. Donc, le message à Papa Simon Kimbangu, tant voyez à l'objet. Ah donc, et puis on a Afrique est devenir berceau de l'humanité. Tout le monde a Kangolami pour Afrique est un berceau de l'humanité. C'est-à-dire malédiction où est dans la Bible. Au bas que tout le monde a la caméra mabé et bâtir esclavage bani nebele. Papa Simon qui manque autant un message naïe. Au y'a qui nango à l'obi ka salinini à Kangolini noana. Donc automatiquement théologie à malédiction. Au c'est qui va millénaire. Mais même esclavage bâtir négrière. Papa Simon qui manque à l'opinion ngana ye na ye ko sala nini na makamwa na longoli yango yango abakise ki même que mutu mwinda kokoma mutu pembe mundele ko sala nini akokoma mutu mwindo ce que to landango na Matthieu na chapitre 20 ya tukumi balé na neteni ya Djom na motoba donc na verset 16 ainsi les derniers seront les premiers hein et les premiers deviendront les derniers. C'est-à-dire que sur le plan prophétique, Papa Simon Kimbangu a annoncé bouleversement au monde. C'est là où moi, en tant qu'intellectuel d'abord, qui analyse le message, je me dis, mais c'est pas possible. Il y a tant le quoi bisoter le doctorat, mais comment il y a tant le quoi bisoter pour pouvoir voir un message où ça transcender niveau na biso na musique ça quoi annoncer donc théologie à malédiction et sili. Ndenge ya yaki to continue processus il y a bénédiction yango ezo ya toujours na bana bilaka yango no moni diaspora panafricaine siko ça sous diaspora kaka ya Congo te diaspora batu mwindo nyonso ba palanga ni mukilumba rôle na bana mission prophétique ya ko zonga en Afrique pour Afrique ça nini et élément donc de ça sous le coup il y a malédiction te message nous un message moko prophétique ya wana na zo comme plus sur la théologie la libération il y a Papa Simon Kimbangu. Parce que sur le plan théologie à libération, et Papa Simon Kimbangu, c'est vraiment un grand dans le cadre de théologie à libération. Parce que le message, c'est un message prophétique et révolutionnaire. Donc, tout ça, sous le cas de la malédiction, on a été comment mikuna, to koti kati na prise de bénédiction. Il y a un monde qui a bilaka, bokebi pa ibisu, n'enga ba juif bazalaki.
boke boju ba bénédiction mokili mobimba siko bosala nini fo mema ma bénédiction so bojaki mokili mobimba bozongisi boya nango nini boya nango na Congo en Afrique po Afrique esala nini etelema donc tokoti na temps prophétique que troisième millénaire oyo eza millénaire oyo baye nyonso bapalanga na ye bato moni nyonso bapalanga na mokili mobimba babénédiction nyonso tozwi ya mokili mobimba il faut tozonga nango tono tonga Afrique ndenge bapeuple juif basalaki bapalanganaki basalaki nini moment donné babi faut tozonga tokende yango na un jour nazali ko nayaki na bandeko na 2001 ki na mars je crois le 23 mars 2001 nazali kovanda ko nzambe bisinga bi bakongole bozolo ko balukwa ba juif donc bopalangani un moment donné bokozonga po monotelema bato mundu ndenge bapalangani bakozonga mais j'insiste là parce que bato maloba mabe bazalaka tango zolo baluka ba mutu mundu babia baza ba raciste non c'est un problème de justice papa si on n'était pas raciste c'est un problème de justice les gens qui ont payé le lourd tribut il faut qu'à un moment donné na processus et histoire justice et salama pour la bateau ba moni passé esclavage traite négrière colonisation néocolonisation souffrance boduna bino boko ça la honte ba musu ba biso mto ça la honte il faut à un moment donné que processus soit et salama donc il y a un message moko prophétique au ngoko lobadia que toza son atteint théologie il y a malédiction en athée donc ça s'arrête il faut tout côté ce qu'on a na théologie il y a libération théologie à bénédiction que biso bana bilako to bimaki o mayelo oyokole na odi na Canada mayelo odi na France mayelo odi na Belgique na Autriche na Suède na États-Unis na Chine na Japon na Brésil bi pay nyonso to di mukili mumba to sanini Grande-Bretagne to sanini photo me mayango to kende ko telemisa Afrika to kende ko telemisa Congo yango no moni na komaka mingi mais na livre nde na komi penza na mulai que papa Simon Kimbangu et bah il y a une mission qui est révolutionnaire et c'est pas pour rien que à cause yango bakanga qui est depuis 1921 tina ndenga okufa na prison en 1951 Ndenge baka la nouvelle colonisation qui sera la plus terrible ezalo kuchela yo nangai sokoto bongi cité la colonisation la plus terrible lelo bapesa yo mbongo membe ba milliards yo kopesa yo yokusala le côté yokulatsa yo yokovanda ape biloko so lingi ole esika yo so koko kende kasi ozale kaka toujours rebi eloko ezangi tina pana nini dikamomoko ezangi yo eto kozala ka fierté ubeto kozala ka ambition wana teto milukila eloko ndini wana ezangi biso. Si ya solo bandeko balandi tozali ko continuer na kati na émission na biso tokei sikoyo na motuna mosusu lelo tomoni bandeko ebele na diaspora congolais pe na mboka bakomi kotanga pe koluka boyebi etali Simon Kimbangu basusu bakomi basusu bakomi koloba même ingeta yo olobi na biso nini pona yango. Non papa donc ezali d'ailleurs ezali beaucoup tunga kuta lobi kutu mutuna kutunga ko ozongisela yo donc moni ke kotungisa mo zalaki nango place na fo Dieu yano ke oyimo moni ke batu bakomu koluka boyebi mais koluka boyebi na kokeni ko soki mutaza koluka boyebi lokola ngana za kusona za koluka boyebi na lingina na yeba bandeko na ngawana bana bilaka bandeko na ngaya bana mususu soki nazali koluka boyebi na kokende vers bango na yeba nini bazali ko sala pe na comprendre mais na kokende kaka mbala moko te na leka na télévision de tiboye na bandi koloba bino omoni ke nazali koluka soki boyebi te. Après si manango na lobby ingeta donc nandimi yango ke makambo ngana na lobby ezali malamu donc ingeta or que biso bakimbangiste na mokola lelo tozali koloba na yo boye to moni yango mabe mais to lobby ba yebite photo lakisa bango poto za na bango elongo papa na katio malobate d'ailleurs toza na conférence mo munene oza na Grande-Bretagne sur papa Simon Kimbangu. Nalobaki na intervenir seulement sur l'aspect ingeta pour nous expliquer batu ingeta mais comme na yebisa mais faut yebaka toujours il y a des trucs qui sont prophétiques je me reso ko mituna te e bandaki boni po likambo nyonso etali batu bazo bunda pona Congo et comme ramo ingeta na batu musu balobaka ingeta ayebi même te que ingeta elingi koloba nini ya onu moni to salaki biso na ba moi intellectuel belé auto makambo to décider que ça grande conférence munene ko sala na Grande-Bretagne il fallait en mois de juin awa
mais comme procédure il y a visé à Grande-Bretagne comment reprendre de temps moulaï tu sais que bande ko ba décaler pour bateau bazana ba nationalité ba passeport congolais ba doit temps ba sala ba démarche à visa pour que na Grande-Bretagne il y aura une grande conférence ba tout ba kozala ba combattant ba na bilaka ba responsable parti politique ba tout ba intéressé na mboka ya Congo ba kozala kuna pour tout expliquer bango Papa Simon Kimbangu et surtout Ingeta. Pourquoi on est revenu na Ingeta? On dit que chaque fois ngana ebsaka batu que Papa Simon a même le nini le vent ya Kintwadi. Parce que tous un miracle, le niveau mato comme le Congo. N'a pas ce tous un ango. N'a pas tous un gato Kangola. Miracle, monsieur Toro Salezate. Solution, c'est pesa melabso. Solution, comme on a Kintwadi. Ce que tous un bisonio se kati na Kintwadi. Tongo tani, tu résous le problème à Congo, tu yokani, tu vends ensemble, Congo et Telemi. Kintwadi. Je répète, union, unité, union, communion profonde pour la libération, la dignité et la prospérité du peuple congolais et de l'homme noir. C'était ça la philosophie à Kintwadi. Donc, papa Zarob, ça, pas qu'il m'en tous la Kintwadi. Alors, quand tu as nini, ce que tu as zongi suko na ndeng batba ulba ingeta, na to komi ko expliquer na batu que ingeta lobi ezala bongo, eko kisama bongo, ezali bobele bongo. Donc, avant yo loba ingeta, il faut oyeba mayo lobi avant loba ingeta. Est-ce que ça nanzela to eza nanzela te? Mais ingeta ezali processus ezaro mema biso na chemin tracé na Papa Simon Kimbangu pour bilaka sala nini bilaka mboka ekokana. Bien sûr aujourd'hui ndenge lobi ekoko ko bande okimbangi seko ko pesa pasi, mais il faut comprendre que tant mutasele loko par ignorance, par mauvaise foi te, hein, il faut ko limbisa ye, mais il faut que luka ba apprendre ba yeba. Pourquoi pas cinq grandes conférences là? Parce qu'on a insisté que ingeta ngam na bisiki ba ngabi ingeta ezali reflet lointain ya Kintwadi et que la réaction na Papa Simon Kimbangu tant que vous ba ingeta c'est prophétique et au hasard que et bimi na diaspora pour le baki bano bakendeki ingeta elobi donc tous à la bomoko en pensée en esprit na mai autre nko sala pour mboka donc photo sangana na bomoko pour na mboka ya mwana ndelo ga ingeta donc Kintwadi ingeta na biso folba tozolba kingeta pote tondimi tozala Kintwadi bomoko pote totelemisa Congo monene ezala Congo monene. Donc par ignorance bako sala banini mendenga na lobaki batu mususu pe tant bazana kanga na utako loba papa il y a des faibles batu baza ba faible ba discuter na faiblité faut que prier pour naie pour yemo ko nzamba ko pese makasi akoya ko toucher ya ko pese yeboyebi mais soko luko discuter naie et ko luka kaka emema mindondo n'incompréhension. Oui, bah parce que bon, les Cambouana, c'est vrai, biso sali biso pas cité, toyebi ke bande konabiso, baza bande konabiso, bayaya nabiso, banana biso, bayeba kit bayebité. Pambate ceux qui ba landi histoire à Papa Simon Kimbangu, baya komona ke na kati na papa bilaka Papa Simon Kimbangu, oya alabaki mfumu Kimbangu, baya komona ke na kati na bilaka wana, ba komona Papa Simon Kimbangu kiangani. Oyo lelo soki azalaki apona makite papa pasteur Armand angaki kovanda na ebonga wana te. Pambate papa diangenda lobaki pona kovanda na kiti oyo ya chef spirituel o kambali ngombe église kimbangiste soki opona makite koki kosala 2 jours te même pas ba seconde okokufa. Mais Papa Simon Kimbangu kiangani soki totali banda ya komaki na 2001 tina lelo oyo. Et Papa Simon Kimbangu oyo tozokoloba ya 1921 vraiment atika neka Papa Simon Kimbangu kiangani akambali ngomba par hasard kaka ndengo natika ye et puis akotsa bato na kilongo e pa nzoto na yezali azako yem toza na clé banda kala na clé soki atanga makite inga kozala ete kasi bande kona biso baza bande kona biso bakimbangiste baza na bango na kanda na bango te pamba te bayebi ke ba o batali koloba to yebi kaka ke na kati wana bato so baza koleka na sima pona kopesa bango matatu lia mabe pamba te ndenge bango batali kobima baza koganga ingeta batali ko bebisa oyo bango baza ko bongisa Papa Simon Kimbangu akosepela nango te na kata pona wana papa pasteur baza bande kona biso likambo mabete ngai ndeko na papa Lambert na kati na émission masolo na lingi bango mingi naza na problème na bango te bakimbangiste pe baza na bango te même chef spirituel akolanda ka bango tango atali bango alobi ke wana baza bana na ngai akipaki yango te alobi bato baza na sima baza koloba mais baza bana na ngai akipe bango te. Mais papa pasteur pona kosukisa na émission na biso na kati na makamuno to wuti koloba na mituna no so yo ngai na wuti kotuna yo
nakati na émission masolo na Ratelki Europe la radio télévision kimbangiste eza nakati na mboka Europe tango mosusu motuna moko oyo ngai na tuni yote mais yo lobi ke ngai na lingaki ma motuna likambo na loba yango po ete bande konos balandi ya Ratelki bakwa koyoka likambo yango mais kasinga na tuni yote nde na kopeso maloba. Merci papa Lambert na motuna otuni na kansi na zena ma mingi ya kobakisa te ndenge na lobi kaka ezali lakate elobi te loko alelonga na ye ke na bi bon papa Lambert loko lo benga nga ezali mbala suka na ko benga nga sute wane ko kite bambala sima soki mitune yali ndenge pe na lobi boy bande ko pe mususu kuna pe na kimbangisi bango ba biso mutuna moko boy to monaki papa na lobaki yango te ese ko bengisa biso ili susu te ya po te likambu botolingi apesa mutuna soko bengisinga na koya pona na loba mais na mukuse na nga kaka pona kosukisa d'abord kopesa mbote mingi ne bayibanso bazolanda biso mbote na yo papa Lambert na cameraman bati nyoso bana régie o bazomona te na pie bango merci parce que soki bango balaki te ne ngosala te bango mona biso te na pesi pe merci na bayibanso basali ke église kimbangi tsokoza na télévision tout ba nyoso ba contribuer de loin ou de près pour que Ratelki ezala nzamba pambola bango bazo pena lipamboli papa Simoki Mbango bamona na papa Simoki Mbango eloko na ngai koloba ezali important koyeba identité na yo koyeba ki muntu na yo biso tobenga maba muntu fo yeba ki muntu yo za nani po yeba ki muntu ifo yeba tata na yo mama na yo koko na yo ba ya ki liboso na nzela nini balakisaki yo yango na sunga na yo témoigner pour en tant que pasteur évangélique kati na molimo mosa de temps na ensemble kati na molimo tata ayoko soso sanga mai etali papa Simoki Mbango etala kutu yakina objectif ya prière mais papa yebaki pour aller à l'accès kingai mais depuis le 11 juillet 91 on a monaki devant centre d'accueil kimbangiste ko kam ngongo munene koloba telema o sala tambola pe ko mona munene na bandi na kondima ete to sali bo moto moko yango na talanga passer évangélique na rosa na bino longo se sengo mingi et c'est un peu pour to pesa leçon na bande ko mususu que to tika ba jugement inutile kuna nzamba zate mais soko sangana bandeko et pas ndoko yebaki nga kansaka biso to ba mtu yebi nzambe biso to yebite to mikosaka nga depuis na koti na osambela en tant qu'ambassadeur de paix qui ont participé dans le dialogue des religions à travers le monde na bandango d'ailleurs c'était en 2003-2004 avec le pape Jean-Paul II tant on a initié qui ba prière interreligieuse ba yeko benga nga na bandeko participer mais c'est tant on a bandeko sambela bandeko musunga attention faut faire attention surtout quand on biso moka biso évangélique biso to yebi nzambe biso comme de terre il faut faire attention mais n'a pas ce dosage on a Congo message n'a pas ce que ça un message prophétique que na bisi peuple bango nyoso ba Rolanda biso ba totele mangui kati na bomoko na kinto adi bomoko papa Simoki Mbango atikela biso Congo et koti na tangu yelaka Congo yo ebele mi pose la Congo munene mais to kotongo d'abord na molimo dans l'unité spirituelle dans l'amour dans l'humilité na compassion na mawapo na baninga basusu kati na jugement te oyo te ngai yete nde kati na bolingo kati na komikitisa nde tonga Kongo munene nde sala mukili moko oyo mukili maba okama wabime mboko boni kaka mbala moko mboko etelemi ngana zana banga te papa c'est l'esprit qui domine et qui oriente la matière molimo nde mtu dominaka yango pe mtu esala ke mai obino bongisi na moto po salema po mo na bino zala kimia pe ya malamu esalema yango na pena na pesi message une fois de plus moto na papa Simoki Mbango pe na bana batata nyoso pe famille nyoso kimbangisi zana Congo pas à travers le monde na pesi bango mbote et pe lo bananga suka to saka biso so bana tata moko mais ce qui lelo yo papa Simoki Mbango kiangani abengisio na nkamba okokende ou bien okende te mais papa la réponse est claire papa Simoki Mbango soka bengisi ngai na kokende d'ailleurs c'est un processus qui est déjà en marche je pense na kokende okutanaye c'est tout à fait normal vous avez avec joie mais pourquoi papa pourquoi na robona okutana papa Simoki Mbango
c'est lui le chef spirituel de l'église Kimbangiste. Vous en avez posé Koutana. Et ça même pour cette obligatoire faut Koutana. Message ne ko tindela ye pour na mokola lelo. Na tikili o tindela ye message. Non, non, na bisi papa Simon Kimbangu qui ngane na pesi mbote et na ngo yebise na ensemble mingi chaque jour na ensemble pour pour mkumba azanango eza passe eza munene et mkumba na biso et prière na biso tolingi kaka ndenge na otego loba église moko tata moko mama moko bana tata mama moko famille moko ini donc ezali prière na biso et pe na pesi mbote pe na yebise na zana rondima que calendrier déjà za préparé et pas ya zali calendrier zali déjà préparé pour tokutana biso mbale peto sola makambo belé o ngana bi que to zala mbale makambo belé to sola biso mbale na ye. Merci à solo bandeko balandira télévision Kimbangiste to wuti koyoka ma solo ezali e belé oyo papa pasteur da Armand Mavinga kosola papa Simon Kimbangu kiangani. Tokomi na suka émission na biso. Bino no so wuti kolanda biso. Toyebi ke likambo mokoto oyo koyoka mokoto mibale esali yo pasi. Tosengi bolimbisi. Et pas na bino bolandaka biso boyebi ke nga papa Lambert na kolingaka kimia. Na kolingaka sika mona papa Simon Kimbangu ozali. Ozala kaka na kimia. Ko bundate, ko swana te papa Simon Kimbangu ayela ki biso kimia. Le 6 juin to mona ki papa Simon Kimbangu. Bazali ko ya ko kangaye. Bazali ko ya ko kangaye mais alobi na bao bazali ko landa ya alobi ke na moni bambura matadi bakomi pembeni. Kasi oyo amoni ke ya kokoka na yete malamu tango ya kende na ye. Pambate bazali ko kanganga mutu moko azongisa te. Papa Simon Kimbangu alakisaki ke atadi mutu na kimia. Papa Armand Mavinga auti kolobela biso ke tozala bomoko kintwadi ko fingate ko cholate soko moni likambo koki angote atanga papa Lambert komela ngai likambo papa Simon Kimbangu kiangani na ko répondre yo même na téléphone benga ngai to ko solola soki poko kite bengi sanga même les États-Unis na ko ya poete papa Simon Kimbangu apesi makoki nyonso na tambola we sika nyonso bino bozali bana papa Simon Kimbangu poete ko tatola kombo na ye. Ndenge papa Armand, papa Mavinga lobi ke na Grande-Bretagne conférence monene. Soki papa Simon Kimbangu ki nganya bongisi yango ngai pe na kosenga invitation ngai pe na zala kuna. Nde to komi na suka émission na biso. To pesi bino merci mingi ezalaki wa bino ndeko papa Lambert makwemi bon. Na lisungi ya papa Edi Zolandonga pe bandeko na biso nyonso bazali na sima kuna ndenge to wuta ko lobana ebandeli. Nde to kopesa merci mingi na ba responsable so ba paroisse nyonso kati na mokili mobimba ba responsable bosali sabiso na kati na ratel ki pambate tozali na ba difficulté mingi to moni ke bolali pongi to la pongi te to la mukapote to ko sali sali kamboyo po ete kombo ya papa Simon Kimbangu kende liboso e panza na kati na mokili mobimba mais soki bino bosali sibiso te moyen to ko panza sango wana ya lite pambate tozali kozanga ba matériel ebele ba micro ba biloko ebele zali kozanga biso to sengi na bino boko akosunga biso pe to kopesa merci na papa catéchiste responsable ya paroisse ya Saint-Ouen papa Muka to pesi yo merci na ndenge ke o salisi na liloba o lingaki ke likambo yo pe esalama nde to pesi yo merci mingi pe bande comme bo salisa biso to pesi bino merci pona lelo to sengi na bino nyonso botika la malamu nde tokutani na mbala ya sima. Merci.